Mbote na balandi nyonso to ya Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki Oye, les Adassa Chou de mon cœur Oye. Les loto eli bino sujet oyeza ya somo. Sujet o tozo comprendre te e bandaki ndenge nini komi ndenge nini to tikeli bino temps bino moko bo consommer bo yeba soki tozo lobela si s'agit de quoi. En tout cas, si la bisalu azaya nzambe to tikeli bino temps bo landa émission na biso bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV bo sauter ba pibité to kotina lombango na kati ya sujet na biso ya lelo. Si la bisalu pe na pesi ombote. Na pesi ombote, hein? Merci. Na pesi ombote, na encouragement na yo, na sengo ozipo na ya Noël. Donc voilà, na pesi bino sombote, mbote bino nyonso bandeko na ngai, bino nyonso bo soutenaki kota ba comédien nyonso, ba artiste nyonso. Natangi si la poto solina sila na téléphone. Et puis bando na nga nyonso baze belé bando na ba benga nga ba ici batu nyonso bino nyonso sans exception naza pour tout le monde naza pour na mutu nyonso. Si la bisalu pe na pesi ombote hein? Merci. Na pesi ombote, na encouragement na yo, na sengo ozipo na ya Noël. Donc voilà, na pesi bino sombote, mbote bino nyonso bandeko na ngai, bino nyonso bo soutenaki kota ba comédien nyonso, ba artiste nyonso. Natangi si la poto solina sila na téléphone. Et puis bando na nga nyonso baze belé bando na ba benga nga ba ici batu nyonso bino nyonso sans exception naza pour tout le monde naza pour na mutu nyonso. Si la bisalu pe na pesi ombote hein? Merci. Na pesi ombote, na encouragement na yo, na sengo ozipo na ya Noël. Donc voilà, na pesi bino sombote, mbote bino nyonso bandeko na ngai, bino nyonso bo soutenaki kota ba comédien nyonso, ba artiste nyonso. Natangi si la poto solina sila na téléphone. Et puis bando na nga nyonso baze belé bando na ba benga nga ba ici batu nyonso bino nyonso sans exception naza pour tout le monde naza pour na mutu nyonso. Si la bisalu pe na pesi ombote hein? Merci. Na pesi ombote, na encouragement na yo, na sengo ozipo na ya Noël. Donc voilà, na pesi bino sombote, mbote bino nyonso bandeko na ngai, bino nyonso bo soutenaki kota ba comédien nyonso, ba artiste nyonso. Natangi si la poto solina sila na téléphone. Et puis bando na nga nyonso baze belé bando na ba benga nga ba ici batu nyonso bino nyonso sans exception naza pour tout le monde naza pour na mutu nyonso. Kaka nde na ebisaki bino les Abakuki de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salela nga cotisation, bo salela nga boye. Adassa ya kate. Adassa loko mama Adassa zo sengiza kaka Abakuki nyonso asepela na musala mama Adassa. Adassa Chou na ngai nyonso bisika nyonso boza na yebi ke boza ebele bo sotele mère na bino ba pibité bo talela nga ba pib e ko sunga pona toya e ko pesa makasi lisusu pona toya na ba vidéo mususu na ba émission ya somo les Abakuki to consommer SBC la bisalo SB to fongoli pe deuxième chaîne na biso les Abakuki de SB to consommer ane oyo to tia mupepe na nyonso na lingaka bino bo sauter ba pibité bo partager chaîne nanga bo continuer ko s'abonner massivement tokutani na émission ya mbala sima. Bye. Kaka nde na ebisaki bino les Abakuki de mon cœur, les Adassa Chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adassa Temo TV, bo sotelinga ba pibité. Adassa ya kate ko lela, bo salela nga cotisation, bo salela nga boye. Adassa ya kate.
adasa eloko mama adasa azosengeza kaka abakuku nyonso asepela na mosala mama adasa shu na ngai nyonso bisika nyonso boza nayebi ke boza ebele bosotele mare na bino bapibe te botalelanga bapibe ekosunga mpona toya ekopesa makasi lisusu mpona toya na bavideo mosusu na bemission ya somo les abakuku tokonsome SBC la bisalo SB tofongoli mpe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB tokonsome ane oyo totia mopepe na nyonso nalingaka bino bosorte bapibe te bopartage chaîne nanga bocontinue kosabone massivement tokutani na émission ya mbala nsima bye. Kaka nde nayebisaki bino les abakuku de mon cœur, les adasa chou de mon cœur, bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasa Temo TV, bo sotelinga ba pibite. Adasa yaka te kolela, bo salelanga cotisation, bo salelanga boye. Adasa yaka te. Adasa loko mama adasa zosengeza kaka abakuku nyonso asepela na mosala mama adasa chou na ngai nyonso bisika nyonso boza nayebi ke boza ebele bosotele mare na bino bapibe te botalelanga bapibe ekosunga mpona toya ekopesa makasi lisusu mpona toya na bavideo mosusu na bemission ya somo les abakuku tokonsome SBC la bisalo SB tofongoli mpe deuxième chaîne na biso les abakuku de SB tokonsome ane oyo totia mopepe na nyonso nalingaka bino bosorte bapibe te bopartage chaîne nanga bocontinue kosabone massivement tokutani na émission ya mbala nsima bye.